Bote mingi na bino bandeko balandi ya Vomo Télévision, etando ya bonsomi, etando ya bwania, etando ya bolamusi baindo na pongi. Matondo mingi na bino bakopesa biso tango pengonga ya kolandaka émission na bino bizaleli. O wapi émission bizaleli ekoya kokatya mabota na bino na tina ya kotangisa bino. Tope bongo na tina ya kolakisa bino ebele ya makambo na kati ya mokili. Pamba te tolobaka na bino ete bizaleli nde simbi kozala ya bato na kati ya mokili. Na biteni nyonso tozali bongo na bizaleli. Ezali bongo na mai oyo tokosalaka mokolo na mokolo. Yango nde kotambusa bongo mokili. Kasi na émission ya bizaleli tokoyaka epai na bino na tina ya kolakisa bino, kosolola na bino na ba sujet oyo tokoyaka na yango. Bino nde bozali wana na tina ya kojije soki ya mabe tolongola totia malamu. Kasi soki ya malamu to simba yango penza makasi na bomo ina biso ya mokolo na mokolo. Pamba te soki bizali na biso kozala mabe ekokumba biso pe na libebi. Kasi soki bizali na biso kozala ya malamu ekokumba biso pe bongo lisusu na bolamu. Yango mokolo mwa lelo toye kosolola biso na bino na mama ya likambo na biso mokolo mwa lelo oyo tokolobela elateli ya lelo. Bande ko balandi to vandi biso panso na kati ya mokili. Tokomona, tokoyoka pe tokotala. Lolenge nini oyo biso bilenge pe biso bakulutu tozali bongo kolata na mokili ya Afrika, na mokili ya Kongo. Miso pasi okotambola na esika nini, okotala nini, okomona nini. Tokozala biso moko te na kati ya émission na biso mokolo mwa lelo tozali elongo na mobiangami na biso ya mokolo mwa lelo na kombo ya Nengwa Mbuzi Bavweza. Na nzela na bango nde tokosolola pe tokokabola lisu bongo makanisi na mama ya likambo na biso ya mokolo mwa lelo. Nengwa Mbuzi mbote na mbote tata mbote. Matondo bandeko balandi Nengwa Mbuzi Bavweza na poliki ya santé bon. Ingeta na kati lokaka toloba na kati tumba poliki ya kilezani. En tout cas na sepeli na moni bien na bien. Merci beaucoup. En tout cas vraiment. Pour de la elobeli ya bapaya. Matondo mingi. Bandeko balandi tozali longona Nengwa Mbuzi Bavweza na tina kosolola kolonga bongo elateli ya Nengwa Mbuzi Bavweza. To bengi sibino mokolo mwa lelo na kati ya émission na biso bizaleli na tina ya kosolola na bino na mayematali bongo elateli ya bilenge basi pe mibali pe bakulutu na molongo mobima. Tovanda biso nyonso na kati ya mokili na kolika totambolaka tomonaka na yebite epona bino elateli ya lelo tango botambolaka na nzela tango bomonaka bandeko na bino basi bilenge, bandeko na bino mibali bilenge bakulutu na kati na molongo mobimba lolenge bango bamilatisaka boyambelaka yango na liso mingi pe bomonelaka yango na liso mingi. Matondo mingi ya mope tosepelami kobenga bino ya mope toliki ntango bolobi bosali introduction na bino émission ya bizaleli kope ezali naliki ya ezali kaka lolenge ya kozala ya bato. Donc lolenge bato wana bazaleli nde epesi oyo tobengi bizaleli na kati na yango eza na mabe na malamu. Ndakisa biso peuple africain toza na lolenge to pe na bizaleli oyo ya biso oyo wuta mokili ebanda tata mokili lolenge atielaki kati na mabele na biso ya Afrika. Okepe pa ya bapaya to pe ba occidentaux bien ba asiatique bango nyonso baza na bizaleli na bango lolenge na bango. Yango wana de génération en génération tango bato bazobotama bazokoba kaka kolanda lolenge oyo wana bizaleli wana. Nini siko yaka kokoma na tango peuple wana batiki lolenge na bango bizaleli na bango bayambi ya bato mosusu bango siko bakomi kosalela oyo wana toliki na tango wana ekomaka mbidinga ezalaka susu malamu te komaka na te. Ndakisa na mutuna bouti kotuna biso bizaleli ya bilenge oyo tozomona ya lelo toliki bakoko na biso ne bandeli balataka na lolenge oyo wana te oyo biso tozomona bana mibali alati elamba kata fuva azwi pantalon kitisi na se nyonso ya kati ezomonana toke epai ya bana basi donc alati kiloti ya awa to pe akotikala ne to lopolele to pe nyonso oyo wana lolenge wana oyo wana bazolatela eza siko lolenge bazwi na bapaya ndenge touti koloba donc batiki lolenge ya ebandeli ya bakoko balandi lolenge oyo wana ya bapaya. Soki bango balataka bongo eza ezaleli na bango ya koko na bango ta mosusu na ebandeli bazalaka na ezaleli wana ye bango bazokoma
mais pas na biso bayindo bakoko na biso bayeba kobomba nzoto na tango alati ayebi ete nzoto na ngai esengeli natosa yango mpe bato mpe batosa nzoto na ngai esengeli nalata elamba ya malamu oyo nakozipa yango ntina se esengeli nabomba motu na ngai esengeli do namibatela mpo namipesa respect mpe natosa mpe bandeko mosusu yango wana mpe ekumbaka lipamboli na kati bongo ya bomoi ya bato kasi tala lelo elateli ya bilenge na biso omona ete tango nzoto oyo ya yo balobi ezali to mpe ndenge mama babengaka ezali temple ya nzambe sikoyo eloko oyo ezali temple ya nzambe pourquoi kotika yango na bato nyonso bazocomprendre même sens bazocomprendre même sens wana te sikoyo nzoto ya surtout ya bana basi eza sacré parce que kati ya bana basi bango nde bapesaka bomoi ntango balobi ete mwasi nde apesaka bomoi siko mwasi wana esengeli nzoto oyo epesaka bomoi eloko oyo eza ya valeur kati na mwasi esengeli ezala protégé esengeli ezala ya kobombama to mpe ya kobatama mais lokola batika yango nde omoni meme ekumbi bongo libabe kati na mabele na biso parce que ntango moto alati bongo soki aza na kibomoto aza na bonzambe aza na lipamboli oyeba ete elamba oyo nalati naza indispose bato parce que nzoto oyo ngai ye te moto asengeli amona yango oyo wana te asengeli amona yango esengeli motu oyo ngai nakopesa lokumu ye nda omona parce bango basi yango bayebaka bakomaka na niveau koyebaki nzoto na ngai esengeli ezala protégé uniquement mpona moto akonore ngai eta bayebi yango te parce que ntango batiki bizaleli oyo ya biso balandi ya bapaya donc mpona bango bazomona lolenge oyo wana nde eza ya malamu parce que voir même kibomoto ya bato kozala ya bato nyonso ebongani etikali su malamu te donc mpo na ye aomona alatela mba mokuse mpo na ye eza malamu atika tolo libanda donc mpo na ye azomona lokola donc nga kuna bengaka bango béchantillon parce que kwanga oyo oki kosomba na wenze batia yango babimisi yango ezongala vraimen kitoko makasi yo oki osomba kwanga wana sikoyo ntango yo okei balakisi yo kwanga na yango nde ebendi yo sikoyo soko olingi osomba na olika te oyebisa mama napesanga oyo wana oboya so mama be te nzoka oyo te mama pesanga oyo eza ya kokangama na makasi donc ntango sikoyo oki koluka oyo kwanga oyo ekangama na makasi seke oyo ekangama na makasi nde eza na valeur donc yo wana oza échantillon oza na valeur omemisi eloko moko motuya omisi eloko moko motuya mais toprofite kotuna bino na poko continue likanisi na bino ndenge sikoyo bino bomonelaka cause ekoki ozala nini oyo ekumbaka bilenge na koluka kotika nzoto na bango libanda na kote ya tomo d'abord non oloba eza par rapport ya monde oyo tokomi na yango cause plus mpona bango balobaka nzoto na ye eza kitoko mpona bango balobaka il faut nasala vie eza nano elenge mpona bango amona ete non il faut amilakisa aza kitoko amilakisa aza bien donc asala oyo nyonso alingi d'abord cause oyo esalaka bato bakoma ntina niveau wana pendant eza nani tellement toza colonisé toza baesclave tokoma kolanda plus bamaître lokola alataki kilote ya moke alataki polo alataki bigini alataki biloko nyonso wana azo expose nzoto ngai mpe naza inférieur na ye fo nasala ndenge ye asalaki e mingi lisusu eza balanga nzembo mpe bazodétruire mpe parce que ntango yo oza alanga nzembo esengeli na yo ntango ozoyeba yo nde moto okoedike masi biso tozolanda nde bino siko ntango yo alanga nzembo ozoyemba olati nanu pantalon nyonso ya yo ya kati ezomonana bolatisi bana basi wana bilamba mpona bango bamona eza lokwa publicité bazosalela bana basi wana epuis nsima nango akozwa banimero te baliza na mposa oyo nde sikoyo bango ntango mosusu basala yango na scène mais biso sikoyo tokoma kolanda nyonso wana nde tokoma kobima yango na libanda ya bonanu soni eza te parce que mwana azobima na miso ya baboti na ye don nzoto nyonso libanda baparent bazotrouva yango normal azokende mpe libanda bazotrouva yango normal or tokozwa ndakisa ntango fait président Mzee Laurent Désiré Kabila na ntango aedikaki bongo jeunesse mpona koloba ete soki olati mwana mwasi olati pantalon bakokati yo babeti yo mpe babeti yo bakati yo pantalon soki okozoka na yo mwana mwasi ozwi bameshi bakabelo tutu nyonso wana otia na mutu bakati yango na gilete koloko soki okozokazoka na yo epesi nano na ye moko abangi nano akosalela yango te mwana mobali otali balolenge nyonso elongo bani te babeti yo baedike yo omoni babiloko ya bongo nde yango wana sikoyo ekozongisa biso bato donc esengeli d'abord
balanga nzembo babongisa lolenge oyo wana bakonzi mpe baaplike mibeko ntango mosusu tomona ete na lolenge wana ekoobongwana ya passe plus ezali parce que yambo na tolobaka nyonso eza basé na spiritualité lokola spiritualité na biso tobungisa tokoma sikoyo kolanda nyonso oyo bamaître bazosala parce que toza dominé à partir ya spiritualité donc esengeli na biso lolenge oyo bakoko na ebandeli bazalelaka parce que lelo bato balobaka ete soki tolobi tozongela bakoko tolanda bakoko seke biso nyonso tokomi bakoko nayebi te ya mope nde navandi awa soki nayebi so opesa age nango okopesa age oyo eza oyebisaka ta mosu wana 20 ans wana 25 ans par rapport essence nanga moko nakoki te donc opesaka age oyo ekobana na tie na ngai tomoni elingi koloba teke soki tolandi bizaleli ya bakoko nde tokomi bakoko ndesi yo ndenge osala boye olanda bizaleli ya Keta. bakoko ozobimisa lolenge moko boye eza incroyable eza bongo tozolanda lolenge oyo bakoko bazalelaka bakoko bayeba kobatela nzoto ntango omoni kande na leti boye so nabimi libanda eza ndeko moko abetelanga lisolo alobi eza na bato mosusu bamonaka na mosika baloba mwa mwasi wana nasepelaka nde makasi me nabangaka kopusa na pene na ye obongo obanga poani bandenge alatela wana amonisi moto ba logique moto moko ba logique aza te bandenge alatela ebangisa ngai donc eza eloko moko eprotege meme yo moko moye babuzoba moko oyo ekoki kosalema salema ezala te donc moto akope so respect parce que yo mpe omi respecte mais lelo meme bamama abota omonake na bana bazomona dignité na ye papa mpe azomona dignité ya bana na ye bana basi mboka ekufi mboka ebebi mboka ekeli bongo na libebi matombe mingi bandeko balandi mboka ekufi mboka eke bongo na libebi bozolanda bongo ndenge ya mbuzi bafo ezala lolenge nini mpenza bazali kopesa ya bango makanisi na kolandela maitali bongo kolata tolataka mpona kobomba nzoto pamba te nzoto ezali bongo sacré babimisi mwa lisisi moko ya kwanga eloko ya échantillon babimisaka yango kasi soki yo kosomba eloko okoluka te oyo wana pota mosu banzinzi esi balekeli likolo banzinzi esi basali zongo likolo ya eloko wana yo koluka mingi kokende kozwa eloko ezali ya kobongomeli koloba ete bino oyo bolinga kotika nzoto na bino libanda ntango mosu banzinzi esi balekeli soki moto ya motu ya ye po azwa ata somba yango akolinga te kosomba oyo otikaki libanda akoluka bongo alanda oyo ezali ya kobomba ezali lisesi moko motuya bakoki tososola mpe bongo biso banso te bakosolingi koloba nini c'est que importance makasi ezali na kati ya kobomba nzoto niongo mbusi tozongeli epai na bino tobombeli bino motuna moko tokotuna bino yango nsima kasi totuna bino nano ntango bolobi ke boincrimine balanga nzembo bolobi bakonzi baaplike mpona bino mokumba yelateli mabe ya bilenge to mpe ya bato bopesi yango epai ya banani nde bazali sensier ya koteya bilenge wana to bakulutu wana mpo baleka bongo na kozwa lolenge ya malamu leta to mpe tokouta na mateya na biso na nzela ya bandako epai ya baboti to mpe lolenge matondo mingi mpona kotuna kasi atako tolobi euta mpa baboti wana mpe babebi kaka na etangeli oyo batangaka mpe epai bongo ya bapaya epai ya bato bayaki kokolonise biso omoni sikoyo esika mpasi ezaleli donc biso toloba nini ete baboti basunga biso bana leta mpe asunga biso bana mais base eza mpesi na kati ya spiritualité tokozongaka na kati ya spiritualité parce que soki moto aza na kati ya bonzambe ayeba onga nazosala eza mabe eza malamu tozwa ndakisa ya moto ya liboma ndenge aza wana alataka mpe ntango mosu lokola biso ayebi ke nofana zipa mokie mais so otali bilamba alati eza kaka bongo aza na kati ya fulu azolia aosala nyonso oyo moto asala mais lokola kati na ye aza na conscience te kiboye eza te aotrouva ngo normal so ezosenga nini yo moto oza na kibomoto nde okende kobimisa moto wana alongwa na eta wana oyo ye aza na ye nde omoni sikoyo soki bino bosungi ye alongwe nde kosala ete azongi na kibomoto lolenge moko mpe na bilenge oyo tozomona lelo baye oyo baza na ete ya conscience ndakisa biso génération africaine au peuple lelo biso na kati ya lisanga ya movamu lokola toyebi deja ke mwasi esengeli abomba nzoto na ye mama esengeli abatela kozala na ye nde esengeli biso tozwa
tozwa temps wana to mpe tozwa charge wana ya koteya bilenge basi na bisika tovandi na bisika nyonso na etando ndakisa etando ya bosomi vuvamu en tout cas baémission ya bongo ekoba et puis tokosenga lisusu soutien ya makasi na l'état parce que soki l'état impose utombo yango azali parce que soki tolobi topesa charge makasi mpe baparent wana mpe baza kaka bayo bauti kaka na éducation kaka oyo ya mabe wana ezokontinue kaka bongo mais mpo éducation wana ekata esengeli nanu biso religion africain mpe bongo l'état asoutenir mpo ete ekoba sikoyo na lolenge ya malamu sike position ya président Moïse Kabila oyo wana bino bokosepela mpe ezonga nango oui pourquoi lite esengeli ezonga même au dictature ya mokutu ezaki aédikaki vraiment masse esengeli wana ezonga retour à l'authenticité tozongela na kozala na biso ndeko langa ya mupela ayebisa bino omoni lelo même na Cameroun eza na compagnie moko parce que tosololaka na bango asalaka bilamba oyo tobengi pas un seul fille de l'Occident bilamba wana ezali elatama soki bacompagnie ya bongo ekoli na olikela bilamba wana soki totali tomonaka teke basalaka ngo mingi na bajipe ya mikuse parce que eza nonu cher yo kolinga te osombela mano cher oyango donc eza plus basala yango na bapane soki otali voir même banigéria ndenge balataka bacamerounaise omona ete bilamba wana ezoprotege nzoto na biso donc l'état a soutenir jeunesse africaine na kolata plus pe atia mibeko oyo kosala ete yo jeunesse ntango olati mini jupe et en plus bino mpe baya mibali bosunga biso bana basi franchement lobela bango nano basaisuni baya mibali bosunga biso parce que mwa mobali mosusu ye mpo na ye oyoka nga asepela mwasi na nga alata jipe mokusi nga asepela mwasi na nga alata kola asepela mwasi na nga atikali bombanda nga bongo na yo kaka bien mwasi oyo ya yo ozotia ye mutu nyonso amona na ye mipende na ye amona na ye tolo na ye presque voir même bolimbisi ta mosusu mpo na terme na batolo ekoma lido ekoma omona na emona eloko obomba mpa bana basi eza lisusu siki na bamibali mpe bakomprendre no sens ya voilà na bakomprendre te mais mingi ya bana mibali ta mosusu tokoloba bakokomprendre moke parce que ntango soki bino bosungi biso tokoloba ndakisa komoni mwasi wana alati mabe ça la ville c'est ça tant que moi comme bon so moi moi ça là tu m'as mando belela ye ndoki so peut pas appliquer système wana et ko sunga pe bana basi babo tant que bomoni moi moi ça là tu mabe bo bandi ko belela bo bandi ko lobela ako yeba ko lobati yeba ko ata lobi oyo ka soni oyebi nini ne ngombusi na kati bino moke maloba na sola ki na ndeko moko kana sujet ya makambo la tadi bisinga soki ngana lati mabe etali yo na nini donc équipe vie na yo na nini équipe vie na nga moko yango pe ningeto profiter ko tuna bino mutu est-ce que ko lata mabe ya mutu ezali pe na influence moko na kati ya société ko kumba pe bongo likama ingeta vraiment makasi ya mbona ke kumbi libabe parce que eloko eza sacré tango siko emonani polele est-ce que eloko neza sous sacré non dignité ya mwasi yo mobali mususu okomo la dignité ya mwasi mususu mami sambusi ne yemoko ami sambusi meta yo monya ngo yeba ete ozwi libabe ndeko na ngai na kati ya ndako mama amitiki bana bazomona avant même la dignité ya mama na bango est-ce que ebite ke za libabe boke na place bino tout boza ni nyonso eza libabe na ngombe ça soit exemple moko otambola na nzela omoi mwasi moko boye azali omoi bino bana mibali boza sens trop de boza très sensible oui comment la katango monika boye ekola muso makanisi mususu siko tango yo moni dignité ya mwasi mususu ebendi na makanisi mo boye mais ta mususu mo mwasi so obengi ye aoboya aoyate mais yo déjà makanisi ebendi siko tango yo vandi wana ato bando luka olongola etikali kaka siko ndongo vandi bongo bandi obule tokozalaka obligé olongola oka na mutu siko olongola oka na pamba te fo opposer acte mo boyana siko tango yo osala yango par exemple lelo tokoloba ake mokolo mo boya viole mo ya moke oyebi te nini etindaki bana bando bakola mikolo bamasi siko tango ya mona mwana wana etinde na makanisi mosusu ake apose acte wana asali yango bakangi ye moko bando naye basute nini etinda ye mais amonaki eloko moko oyo ekumbaki na makanisi ake kopose acte wana siko ntango yo mpe makanisi wana ekoli oke okutana na mwa mwasi moko boye andimi oke bopose mpe acte mwasi akomi na zeli
bayeba tuni owangani lokola yo ti osalaki yango osalaki na likanisi voilà osalaki na likanisi yango mpenza teke ayo ekoma ti na niveau wana mwasi akomi na zemi wala yo owangani okimi mwasi mpe atali gauche so nayebisi bapara ebebela ngai ake alongoli mwasi ala ntango alongoli akufi sikoyebisanga charge wana ezonga pana ekozonga epai ya mutu oyo wana atiaki makanisi wana na mutu na yo nde omoni siko esika bamababi ezokolela kati na mboka na biso baacte ya bongo eza ya ebele na ye biso makasi yango mpe ezoprovoke violence yango ezoprovoke bacrime presque ya makambo ebele parce que bana mibali boza trop sensible ntango boomonaka babiloko wana ezokumba bino na makanisi wana bosalaka effort boke propose acte wana mpo kaka olongola bongo charge wana eza ya motu na yo matondo mingi bandeko balandi ya vom télévision bandeko na ngai basi bandeko na ngai mibali okokolata nango mabe yo moni ke etali vi na nga moko bolandi ndenge mbuzi balimboli ete kaka na ndenge yo mitiki nzoto na yo libanda ekoki kokumbela mpe lisusu yo libabe kobota mpe eloko moko boye ya mabe lobi nsima ya lobi bandeko basi bandeko mibali tozwa mayele tozwa conscience nzoto atika yango à la portée à tout le monde toyeba kobatela badignité na biso ekozala mpenza malamu nayebi te nde bazotala ndenge mbuzi boye na bandako toyebi te ndenge mbuzi mpenza soki bato nde baotala boye nayebi te bakokakolo na nini mais ngai na nini aloba eza te kaka mpo oye na émission nde olati boye to yo olataka deja boye badaka matondo mi bato bayebi nde bambuzi bayebi seke batemo baza so tolandeli okuta bango batemo bazali donc ndenge mbuzi alataka nini deja kaka bongo siko lolenge ndenge mbuzi alataka abotama nango to mpe ndenge alobaki biso na kati ya religion africaine vutu bafunduki mbangu na bokamemi ya banengo akialaki yo bango nde bapesi biso mateya wana po te bakobatela nzoto to ndenge mbuzi mpe awutaki nini nango na mokila libebi oyo outa nango wapi donc seke touti nango te toyende kozwa yango na kati ya religion africaine kobanda epai ya bango mene soni ya ntina mfumu tuski ya mzala mpanda yango la tozongisi matondo mingi ekitani epai ya banengwa mpe bongo bangunza na biso elongo na bamama bangunza mpe bakambi baso nde tozozwa bamateya wana oyo ezosala ete biso lelo tozwa lolenge ya malamu oyo tokoyeba komibatela ewuti bongo na bafamille te parce que toyebisaki bino meme bafamille yango ebeba yango kaka donc éducation yango tolobi eza kaka na kati ya spiritualité na religion africaine donc boya botanga boya bozwa lolenge ya malamu kolata malamu elobi teke okomi koko to mpe okomi na lolenge moko boye non ozokomibatela mpe ozobenda ya yo mapamboli parce que ntango ozobebisaka makanisi ya bato ozobenda bilakeli ya mabe mais tozokomiyeba nyonso wana te mais lolenge na yo deja kolatela ntango bato bazosepela nango ezosepelisa va me motema ya tata mokeli aosepela na yo parce que amoni opesi lokumu ozongi na lolenge oyo bango balingelaki parce que lolenge ya bakoko na biso bango bazwango epai nani epai ya tata mokeli soki nga lelo naza oyo image na bango ngai nazolanda siko matambe ya bakoko oyo ya ngai estce nazopesa lokumu epai ya tata mokeli te tata mokeli aosepela na nga azobakisela nga lisusu oyo ya mingi ti mpe nga mpe nakokota bana na bato akokitisa kaka bongo mokili bongo tozozonga na mokili ya malamu donc ti bomona nyonso wana bilenge basi bazosalela mpo bazwi yango epai ya baboti mpe bazwi kaka bongo mpo ete tozolanda lolenge oyo mondele akumbela bilenge mosusu mpe namona baleti bakozi mosusu kozali basiri oyo bazotala omoni la plupart soki oyotala mingi bafilme wana na ndenge kaka balatelaka na ndenge bamitambusaka eza mpe parmi babiloko oyo ekotine bumbumba matondo kasi tokoloba eza motambu oyo mbela tie biso eza motambu parce que ntango baobimisa basérie wana eza mingi mpo ekende kodétruire jeunesse africaine ntango bazosutenaka bamiziki oyo ezangi nango ntina eza plus mpo ekende kodétruire jeunesse africaine parce que lelo ndakisa ndenge tolobela makambo malamu boye omona ete bakolinga te kara baoboya yango mais ntango bamoni bisika yango bazolobela makambo mabe bazosala makambo mabe nde bisika wana bamata ndeko na ngai ya mupela oyebi so soki okoti na réseau sociaux oyoka somo
to bilenge basi degré babitiki ozwata idée te nyonso wana makambo oyo bango bazolanda oyo bazomona oyo bazotalaka dezokumbaka bango sikoyo bango mpe bakóma lokola bango mpe biso toza bango te tokoki jamais kokóma lokola bango biso toza babengi biso baafricain culture africaine ntango balobi maputa ata mindele ayebi ke soki alati liputa mbala moko akobizongisa femme africaine parce que ayebi ke liputa eza nde femme africaine bolipisi mingi bakoloba ete te bolata maputa bosala biloko ya mindele tututututu o ntango tobengeko liputa wana estce mindele moto apesa okombo ya liputa non bakokola biso bayebaka kozipa nzoto en plus tombeka kosunga bandeko oyo balobaka ete ke biso tolataka bamakasa tolike ete na bisika oyo ndakisa nde tovandi awa donc tosoki toyoki kaka pour guerre ebandi nandimi tokozwa te okota na ndako okezwa bilamba tokopakata mangu mpe titititi tokokende so biso nyonso ntango tokende kuna bisika toke kovanda tomemi eloko te soki emo ozalaka na elamba moko ane opasuka te ntango balobaka tolataka bamangwanda to mpe bamatamba nde balobaka bongo elingi koloba kaka nini elamba oyo wana eza su na forme elamba te epasuki mpo ezwi ntango molai yango babengaka lingwanda to mpe mataba mais ntango koko amoni elamba ne ezwi ntango molai ebebi aza na shwa te akozwa likasa par exemple abi te naozipa nzoto mpo aza na bilamba te ntango sikoyo ntango wana amoni eloko mosusu ya kolata te mais mindele na bango baye bazwizwizika baparti wana mais babosani ete afrique ancienne ezalaki civilisé tolataka roi salomon bilamba alataka olutaka na afrique baroi zingaku bilamba balataka to eomona ete tozalaka vraiment na bilamba même na histoire ntango batangisi biso baroyaume omona ete bakoloba ete tozalaka na barafia basoir bacoton tozalaka na babilamba nyonso wana et pourquoi lelo po tolobaka ete biso bayindo tozalaka na bilamba te biso bayindo tolataka te non tolataka po toyeba kozipa nzoto elingi koloba ete toyebango deja bute ebandeli po bakokola biso bayebaka kozipa nzoto donc tobungisa yango nde nde omoni ekoma mpasi mpo bato bacomprendre ke non biso mpe bakoko tolataka boya kotanga boya na religion africaine boya kotanga boyeba ete mokili oyo nde biso nde tobandango boya na religion africaine boya kotanga mpona koyeba mokili oyo biso nde tobanda wana maloba ya ningwa mbuzi bandeko balandi tozali kokoba mpe kokima nsima ya ngonga na kolandela bongo émission na biso ya mokolo mwa lelo ningwa mbuzi balobi bango nde balataka boye bayebi ye ndenge alataka tokosenga mpe bareaction na bino soki yo oyebi okutana na ningwa mbuzi eloko oyo alobeli wana ya mokie omona eta mosusu quelque part alati yango yaka na baprévoir tokobengisa ye tokolakisa yango tala yo teyaki bato kasi tala yo moko ndenge osalaka na nkuku soki bino mpe boyebi ke te ndenge pene alobi kasalaka ndenge wana mpona nini te topesa mpe bareaction ya malamu oyo ekosunga mpe lisusu bongo bandeko banani mpo eza sacré makambo bazali koloba po kaka na nzela ya kotika nzoto libanda biso na bino tozali na kati ya mokili toyebi nini ekumba baviole mwana moke masi na nzoto mais aza kotambola nzoto nyonso tuma ya lati ekangi nzoto bakanisi ekei bakangi baviole likamba ekumbami na kati ya libota togangi tolobi o mibali wana boye te yo mo nde cause kasi ko milate na lolenge ya malamu ekozala mpenza malamu nde na kati ya religion africaine lolenge elateli oyo ndenge mbuzi est-ce que na kati ya religion africaine biso nyonso tolataka kaka boye to mpeza na quelques-uns na kati ya religion africaine oyo mpe bazalaka na bango ntango mosusu na lolenge elateli oyo tozolobela lelo matondo mingi ngai nakoconfirme ke tolataka malamu parce que tozwi éducation wana dona moto atangi mpenza ayebi ntina ya kolata seke fami bomba nzoto oyo ngai nakoloba yango wana kasi ntango mosusu moto mosusu akoloba na ndenge otenga nayebi te moto mpenza aza na kati ya religion africaine azwi mpenza éducation wana ndenge ya kobombela nzoto tolataka mpenza na lolenge yango mpenza elongobani olata mabe seke ye eseka komprelaki te wana esiko eza part na ye mais na kati ya mateya ya religion africaine bateya biso mwana mwasi esengeli kozipa nzoto na ye mwana mwasi esengeli kozipa nzoto na yo ndenge mobuli toli kokoba kaka na bino
Bon sikoyo tomoni bobi kobomba nzoto olataka maputa obomba na siko kitambala na mutu ekotikala ezo mupepeteni mambuzi ngongona sikoyo komona kokangi kitambala ya munene esiyo lelo kosaile yango ya ekoti bamiso tomona katala kitambala munene bamavomba ngone bakokenda kotambola mo mutu mpenze kozwa mupepete nakoloba omoni bendia mpenza oyo tobengi bendia bayindo te naye te soso omona ata mwasi indien oyo mpena aza kati ya spiritualité vraiment atika motu na ye na ndimi te parce que eza ezaleli oyo ya bango bakoko na biso bazipaka motu esenge toyeba ete motu yango nde eza centre ya bongo ya motu ntina oloba boye nyonso kopema nyonso eza na kati ya motu eloko eza sacré ekoki jamais kotikala bongo polele mwasi nde asimbi par exemple toyei toloba ete papa aza président mwasi aza même ministre ye nde motu azodirige voilà donc bonzambe ebombami na kati ya basi ngeta bonzambe ebombami na kati ya basi nde sikoyo lokola centre na yango eza na motu mwasi akoki kotika motu na ye polele soki moke te parce que lokola biso toye lelo eloko oyo nini tozosala tozobongisa mokili toyebaka yango malamu libebi ntango yango ekotaka ntango bato bakotaka bongo na libebi ndakisi so tolobi na ngambo ya bapaya libebi eyelaki bongo na nzela ya mwasi libebi ndenge eyelaki na nzela ya mwasi meme na libongisi na yango kokende lesele olenge mokoingeta nete ya bapaya ndenge bango balobaka ete Eve aliaka mbuma satana kokosa ye donc wana nde mbuma wana ngala yebi te so biso so lelo tonyaka soka ba mbuma surtout nga kutu kodi nango aliaka ba so mbuma lo bayaki kokosa la yebi te meto ye bayeto des amasola bana nike bakosa la bango biso mbuma au centre du milieu donc bakosa biso moi si tellement yende asimbi bonzambe ayaki nde asatana na zaki ka ayende po aya kokosa pe ayaki kozwa mwasi Eve na ndenge babimaki na ye na ndenge bibeli ekotaki donc ezalaka bongo na kati mpe ya bato ntango bakoya kosala bongo libongisi ekolekela lolenge se moko libebi ebandaki epai ya Eve ezokita bongo ti ezokende epai ya Sara mpe eyaki kokoma epai ya Marie donc banti bongo bayaki kosala libongisi mpana biso mpe lokola toza na kati ya mokili ya libebi biso nde basi il faut tozala plus spirituel po toyeba koluka kosala libongisi donc il faut totambola na lolenge oyo tozoyekola na kati ya religion africaine esengeli na biso mutu ezala ya kozipama parce que biso nde tosimbi spiritualité okoki na okotambola ozosala nyonso oyo olingi okoloba otiki mutu na otenga mutu na ngai nalingaka eza mopepe mutu na ngai nalingaka ezongisa esala boye mais na kati ntango toza na kati ya bonzambe esengeli kobatela spiritualité oyo eza kati na yo esengeli kobatela parce que mabombami ya mokili eza kati na yo donc mutu na biso eza sacré esengeli tout le temps kozipa yango mpe kobonga raison pour laquelle na kati ya religion africaine tomona baninga bakanga mingi ingeta tokangaka mutu parce que mutu na biso esimbi mabombami ya monene bandeko mosusu balobi te bango eza mpo basuki na bango ezalaka kokuba basalisaka basuki te yango babomba yango na se ya bitambala naolika ete baémission ezali towa tosala baémission tomeka moke kolakisa soki bamona soki basuki yango vraiment eza mpenza ekokuba sikokuna mpe ezala yango mpe permis ya kosalisa suki naolika ete ntango yo mwa mwasi olingi okende frize suki batuka oyo basalisaka suki bameka teste wana lelo osalisi suki ntango kolala kolamuka suki wana ebandi ya zazu wana ebandi kolongwa ya naturel ebandi koya donc loi ya nature okobongola yango te naturel ata ndenge nini oforce yango otikalaka naturel o mwa mwasi ake amami kichoko na elongi ka ndenge otieka bwe tata mokeli mpe ka moi wana ndenge ezozwa pa eke yindi so batampo sikoyo batampo wana ekomi okotala otalelanga nini ifo totala yo mpo ntango otiaki ntongo mpe tobanda yo otala yo ndenge mpe eyindi bongo totalo kaka donc eza baconséquence oyo bango bakokutana nango parce que nature ye aza kaka bongo okochange te ntango yo olingi ochange nature ya kozongisa o kaka na kozala na ye suki oke defrise ekozonga kaka kutu mingimingi ntango bango badefrisaka basuki wana ekatanaka makasi ngaso nalakisi osuki na ata mosusu okoganga milai eza ka naturel mais eza milai donc mundele nde alingaki en tout cas mundele aza motema mabe mpe aza ndoki basuki naturel ya milai mpe ezali kaka lokola basuki na bango ezali
bikosalaka te soki obombi suki na yo ozoprote toza mpe na basoin oyo tosalaka ete mpo suki na biso ezala kaka na lolenge yango ya malamu biso mpe bakoko na biso basalelaka ya bango bisalelo na bango ndakisa ozwi avoka ozwi bitabe osangisi otie mpe na suki na yo elembi mpe ozwi makasi ya kosandola yango wana seke fo bokele émission ya monzele ya ndenge ya bazonza kuna bokele limbola siko mpe na malamu ndenge nini oyo biso mpe tokosalisa suki na yango wana tolobi donc biloko wana nyonso boyebi nango na kati na bayindo ezali toyebi komibatela toyebi nyonso wana toyebi donc esengeli na biso toyeba ete bakoko na biso bazalaka na boyebi nyonso matondo mingi bandeko balandi ya Voix Télévision na koliki boyeli kolanda biso mpenza na bokebi nyonso ndenge oyo tozali kokende na kokabola makanisi elongo na ndenge ya mbozi na mai etali bongo elateli bino bozwi biso na katikati toyeba ete lelo na kati ya plateau na biso ya Voix Télévision na émission na biso bisaleli oyo koyaka na ntina ya korecadre lisusu bato kona mingi ya mai oyo toboko tokosalela tolobaka ntango nyonso soki ya mabe tolongola totia ya malamu kasi soki ya malamu tosimba yango mpenza oyo tokokumba yango na kati ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo toli kolobela lelo elateli ya lelo lolenge nini bilenge ya Afrika lolenge nini bilenge ya Congo lolenge nini bato na kati ya mokili bazali kolata ezali mabe pamba te biso nyonso tokotambolaka na mokili okomonaka kasi na maloba ya ndenge ya mbuzi balobeli mpe bino balanga nzela pamba te na nzela na bino mpe bozali na influence makasi lisusu oyo bozali koedike bongo masi na ntango ozali kosala bongo baloyembo olatisi bamusicien na yo lolenge nini po tomonaka mingi na kati ya mokili ndenge ya mbuzi soki eloko wana ebimi sika soki alanga nzela moko alataki pantalon to modèle to style moko oyo alateli tomona yango mingi mpe bakomaka kolanda système wana seke mpe bango bazali na mokumba makasi ya koluka lolenge nini oyo esengami koteya bongo masi ndenge ya mbuzi toli nini nani ya botokende mpenza ya koshite émission na biso toli nini bokoki kopesa na balanga nzembo na biso toli nini bokoki kopesa na bato na kati ya mokili bilenge to mpe bongo bakulutu na mai oyo bouti kotalisa mpona koluka lolenge nini ya kobatela dignité ya nzoto na biso batondo mingi mpona mokunda tokolika ete toli oyo biso tokoki kopesa yambo nanu na baboti baboti bosonga biso bana parce que eza na moboti mosusu ye moko asombelaka bana na ye bilamba ya mokuse mpona koloba ete mwana na ngai esengeli alata mpo aza nani elenge non kozala elenge elingi kolobaka te ifo olata lolenge ya mabe parce que ntango mwana wana azolata bongo na kokola na ye akokoka kobongola yango te parce que tokutala vraiment ya bato ebele lolenge wana ntango akomi mokolo azolata biloko ya mokuse baboti kaka bango bakomi kobengela basi wana azongisi biyano kasi bino mo nde bobesanisaki nga na lolenge oyo wana donc ntango yo oloba ete ozolatisa mwana amabe mpo aza na ye mwana moke yeba ete ozolonda deja mabe kati na mwana mama même kokola na ye akozala lisusu na bokasi ya kopongola te mposa mesala nango deja dès le début donc baboti bosunga biso bana na lolenge ya elateli ekozala malamu mingi balanga nzembo en tout cas parce que biso tolandaka nde bino na lolenge ya baloyembo na bino ntango bino bozoteya biso atako baloba oyo ya bino mpo toyebi ke bino boyembaka na bino plus oyo etali bétise mais bobongola moke mpe mime na elateli ya bamama parce que soki bolatisi bamama depane toliki ete biso nyonso tokolanda kaka mpona loba ete musicien tel alatisaki bamama badanseuse na ye depane biso mpe tosala nini tolanda donc biso tolandaka plus lolenge oyo bango bazosalela même bade ya théâtre lelo omona ete même bathéâtre nyonso eza pourri ebebi surtout les lattes parce que bazolanda banigéria bazolanda bidele basérie kande touti koloba balataka badoko wana lipuse non même bango babongola ntango bazobenga mama ya kilo mama ya poids lolenge oyo bango bakolatela ekozala malamu mingi bolimbisi na banda osepela makasi na mama mbili ya bene elateli na bango ata soki bazobina nde lolenge bazalaki na papa tabulai omona ete baza kaka na depagne na bango wana ebanda opesa biso esango makasi ozwi mama mpongo love tosepela
presque lolenge na bango oyo babandaki kolatela wana ebandaki mpe kopesa omona ete bamama kala bakokende muziki bakolata badefani na bango po balandaki lolenge ya balanga nzembo babandaki kolatela lolenge mpe lisusu bilenge ya lelo osunga biso tolandaka bino na lolenge moko ya elateli na bino biso tokolanda bino soki bolataki kupe ekata fungwa okomona ete bato nyonso bakolanda olataki elamba moko ya mabe bato nyonso baolanda kasi bobongola nanu bozonga nanu na lolenge ya malonga parceke biso nyonso mpe tolanda lolenge oyo wana poto tomonaka bafoto ya banengwa nzinga lolenge bamibombaki bayakipavita banengwa banjile tututu bango nyonso wana bazalaka mpe basi babundaka bayebaka lolenge ya kobombela banzoto na biso donc biso toyebaka déjà kobomba nzoto de le début tozalaka na moyebi oyo wana donc mingi mpe tokosenga mpona toli bobanga te religion africaine eza wana eza teke mpo ekomisa bato bakoko kasi religion africaine eza wana mpo ezongisa biso na bizaleli ya bakoko na biso na lolenge ya bakoko na biso donc toya koyekola siku bia simono anza toya koyeba mokili ekelama bongo lolenge kadi matondo mingi bandeko balandi ya vamu television na kolikia tolandi penza ya solo tolini ni oyo ningwa mbuji bavweza basili kopesa biso na molongo mobimba biso bakambi ya mboka totia mibeko po to recadrer mokili biso balanga nzembo toyeba lolenge nini oyo tokoki kolatisela baninga na biso to bandeko na biso batoli kosala na bango musike po ntango tosalaka tolandaka nde ntango nyonso na kati ya religion africaine vutuka mfumu kimbangu na bokambeli ya nesongi ya nzila mfumu kusuki ya muzala mpa na ngola mpe banengo akialakio na kolike na mateya na bango bakoteyaka bakolakisaka moto ntina ya elamba ezali nini importance na yango ezali nini mpe ntina ya nzoto oyo bosili koyoka mpe lisoni mwa mbuzi basili bongo koloba mpe kotalisa mpe koteya tobakisa nini likolo ya maloba na bango to mpe tolongola nini kasi oyo tokosenga na bino kaka bopusana pene ya religion africaine futu kwa mfumu kimbangu mpo na nzela wana bokozwa bongo mateya ya malamu kasi bino baye oyo botunaki motuna bolobi tomonaka mpe bandeko na bino balataka mpe ndenge wana boyoki ndenge mbuzi bayanoli balobi moto oyo mpenza asosoli mateya ya mfumu lisongi ya nzila asosoli mateya ya banengo akialaki aza moto te oyo akoki koluka kotika nzoto na ye ala porte ya to soki bazali babi na kati ya malamu babe mpe ezalaka te mpona mabe na malamu ezi kotambola na kati ya nzoto kasi na baye oyo basosola mpe bayebi nakolika ete bamibombaka mpenza tokomi kobenda asuka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo ndenge mbuzi yambo tokabwana toyebi te soki ezali na mwa liloba moko to mibale oyo eyebi to mpe bobosanaki kotalisa yambo tokabwana bongo na émission na biso ya mokolo mwa lelo bokoki bongo kotalisa na bandeko balandi matondo mingi tokozongisa mpenza matondo makasi na kolanda bongo lolenge boyambi biso mpona émission ya mokolo mwa lelo ya lolenge matondo mingi na kati ya elateli ya lelo toyeba ete kolata malamu eza nango mabe te kasi eza mpe mpona bolamu na yo mpona obomba bongo nzoto na yo mpo eza mpona mobali oyo akoya mpona kobala yo eloko ya valeur batika yango banegligeaka yango te donc batika yango wana teke mutu nyonso akoki na ye kosakanela tozwaka ndakisa soki ozala dollar na maboko ate eza 5 $. Taka nde tobatela yango donc wana si otyeki na kati bongo ya porte monnaie ozolengela yango makasi donc eza bongo lokola biso basi to mpe bajeunesse ya lelo toza na mokumba ya makasi parce que balobi bilenge ya lelo nde eliki ya lobi donc toza na mosala ya makasi soki lelo tomibongisi te lobi na biso mpe kozala nango ka pasi lolenge tozomona bakulutu ya lelo donc mpo lobi na biso ezala malamu esengeli tomibongisa yango deja lelo donc tolengela bomoi na biso malamu lelo oyo lobi na biso ezalela bongo biso malamu tozongisi matondo mingi na ya mopepe bandeko baza na nsima na biso mpe bongo tozongisi matondo ya matondo mpenza na kati bongo ya religion africaine kobanda bongo na motu na biso mfumu kusu
leson ya nzela bolakisi nzela mai na bomoi bon natamokeli kati na bato tozongisi matondo mingi po ete po biso tozala lelo po toloba oyo tozoloba lelo ezaka mpona bino papa nini oyo biso tokoloba soki eza kaka matondo oyo tokoloba pala bino mpe lisusu matondo epai mwa bino banengwaki alaki o bamama na biso bino nde botalisaka biso lolenge oyo sengeli na biso tozala bozolemba te mokolo na mokolo bozotalisa biso lolenge ya kozala na biso en tout cas tozongiseli bino matondo ya matondo bobongi mpenza na lokumu tozongisi susu matondo kati na libota mobimba ya leso ya nzela matondo po ete bozalaka na biso ntango nyonso mpe na nzela ya bamalengisi mpe lisusu matondo epai ya bangunza banganga ngunza bamvundi en tout cas matondo mingi po ete mosala bozosala ezomonana mpenza makasi tozongiseli bino matondo mingi mpe bongo na bakilandi bonso tozongiseli bino matondo mpo na nini te bakambi nyonso ya religion africaine mpo na nini te biso banso nde tobengaka balongo banzeleleke bakitani tozongisi matondo mingi nde biso tokoloba ete boya bana efunuki mbangu bisika nyonso oyo bino bozali boya tosangana papa biso aza na bomengo makasi ngakuda ya butebe ebetaka mpola aza na mposa kosa bomengo papa na ngai me toza na posa bino nyonso boya po topartageozala mpe na eleteli malamu papa kumba amonaki atukabanga pena matia napesa bango ekota sokoyaka pa papa ndenge wana te nga na koloba soki ozala yaka kaka pa papa biso po toyeba ndeni tokotalisa kana ndenge nyonso oya koyeba igeta aya soki ayema fa bokutaniseka meme na papa bomisi ye kaka ozwa lolenge oya ozala na biso ye moko amonaka te epa papa bakendaka boye te epa papa esengeli nazala lolenge ya bandeko nanga bazaleli parceke abungaki nzela ayebaki te betango toke kozwa ye ya kaka abongo betango tokokende pa papa lokola biso nyonso tolati uniforme papa asombelaki biso tokokende pa papa mpona na uniforme wana en tout cas matondo mingi na bandeko banso bandeko baza na poto sola bandotanga bakombonele matondo mingi totangi kaka ndenge ya lisasu tata provesa ndenge ya mwese ndenge ateta elongo na libota mobimba ndenge ateta bandeko banso na totangi bakombo te topesi bino bambote makasi bamamuka lenga bakombo matondo mingi mpe mokambi na biso mokambi matunga ndenge ya mansanga mpe bakambi banso bamapoka bato bakilandi banso tuduku topesi bino bambote tolingi bino ya tro mama ndangi elongo bongo na papa poro bayaya mpe bandeko banso na kati bongo ya libota ya mama ndangi na kati tozongiseli bino matondo na lolenge boyambi biso na kati bongo ya ekuke na bino matondo mingi balandi ya voix mu télévision buti koyoka ningwa mbuzi bavweza na kolikia boya na lolenge nyonso oyo tokozalela boya lokola tobungaki ntango tokoya kozwa mateya na kati ya religion africaine nde kosala ete toyeba na ntina ya kobongola bizaleli na biso émission iye bizaleli ekoya kokati ya mabota na bino lolenge tolobaki na ntina ya koluka kolakisa bino ebele ya makambo na kati ya mokili oyo kopesa bino mateya oyo kokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino ya kozala ya mokolo na mokolo tozongisi matondo mingi na bino bandeko balandi ya voix mu télévision mpo nini te lisusu na banengwa kiyalaki yo na mateya na bino oyo bozali kopesa epai na biso oyo kokumba bongo lisusu mbongo wana na kati ya kozala na biso totondi bino botondi inengwa pusi bisika bozali topesi bino bambote totondi bino botondi nengwa basango bola bisika bozali topesi bino bambote mpona nini te nengwa bola kundo lisusu elongo na balandi banso ya voix mu télévision bamama na biso na kati ya religion africaine baye bapesaka kilo na banzoto na bango baye bakomibongo mpenza banzoto nengwa mansanga mbala topesi bino bambote mpona nini te nengwa mafuta wanga nengwa nzinga nkusu nengwa kitali mwanga totondi bino mpenza bongo botondi tedi ete na nzela ya mateya ya mfumu neso na nzela lisika owa biso mpenza tozali koya kozwa lisusu boyebi oyo tolokumba na kati ya mokili tosimi mingi bilenge basi kasi boyeba ete bilenge mibali mpe bozali bino mpe boyeba kobongo banzoto na bino ndenge ndenge biso batalisaki wata bakata fumbwa te wata batayi basi te mpo nzoto na bino mpe ezali bongo sacre
soki bosepelaki na biso tika tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vamu Télévision baye basungaki biso poto komela bino kitoko liboso bandako tolaki bongo na sima ya caméra na tata kwaku ya Kalau Maisha pona nini tene ya réalisation pe montage tolaki bongo na tata Futila Mayunga totondi pe lisumu to Songo Mayunga poni nite kotonda botondi na ningo mbuzi bavweza ya bondimaki lisumu ene na bongo na mbele biso mokolo eza la mbala ya liboso kasi mbala ya suka matondo mingi tokutani mpona biso na mikolo ezali koya nde kimia fumuki mbango kati ya babota na bino matondo